papa nanga ambongo oza cardinal bino basango ya catholique soki boza na poste ya kokoma ba politicien bo déclarer aux yeux de tout le monde que boza ba politicien. Pourquoi boza la politique ya se ya nzambala? Ça n'a pas de sens. Tala siko Congolais fongoli misu ngana ko fongola Congolais misu ce catholique a bimi musulman a bimi siko to ta to ke kufa biso tu na kada nzela to ko kufa biso tu na nzaba ko beta biso masasi to ta guerre et ko guerre ba religion. Mais oui bon to sani comment catholique ko imposer ba religion asa nani catholique na mboko bato to rendre bango ba crédible na 2019 na 2020 bazu moto wana kaka oya défenda qui a défendre ba voix na biso na cour constitutionnel poto zo bokondi biso IDPS élection eleki moto wana a gagné ah tobi minanza tobi bat moto wana azali crédibilité mais on fait la cause en tête à seni aza crédibilité siko moto oyo to kumisa ki crédibilité na 2019 lelo to boyé siko elingi laksanini. Pas jouer dans la hypocrisie. C'est que c'est que pouvoir on a illégal. Parce que illégalement. C'est que maintenant parce qu'il n'a pas crédibilité. C'est que 2019 pe balonga qui balon. Bien à défendre ma voix c'est que bon bien monté. Catholique ça pour UDP c'est vrai ou faux. Bonsoir, bonjour, ma fidèle, nous sommes abonnés à Rossi News TV. Quand on le baratozana ici, c'était pour nous informer bino en temps réel. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est la voix de votre servante, autrement dit NB, la femme noire, la femme à la diastème. La femme à la diastème, tozana na mon plateau, nazanga mon côté, nazanga moko, prédicateur de la nation, moté yamboka, imam, yemoko se présenter à l'arche. N'abonné sur Rossi News TV, peut-être à la première fois pour na Rolandae, mais le boyoka imam, le prédicateur de la nation, yemoko que se présenter. Bonsoir imam. Bonsoir maman Nicole Mopandi Sango. Mam boni communauté, boni église, boni santé et malamu, communauté ezali handicap, église ezali confiné. Par rapport à la marche Tikoleka, le bipeto moni, ninga, religion catholique, marche qui peut, on parle na boy rosa. Tout na bino na communauté na bino wozakate. Na nzamba za lokumu kimene ezali kola bantu mana nyoso mama Nicole olobi malamwa olobi to mona ki lobi ba catholique ba marché ba boyi rosar bongo bino kuna bozakate eza de mangomba ekeseni te o catholique o musulman eza na mangomba mibale ekeseni menga ezo salanga ka pasi. Parce que ba kokolo kokona biso bakata bango maboko ba nyokola bango église catholique ezaka na mboka oyo batikala ko marché te dès que Congolais abotoli pouvoir et père mundele ezuna maboko ya Congolais nde babanda ba contestation elinko lakisa nini ezali ka clair ko faire comprendre Congolais que église catholique ezo jouer rôle était lingomba nzambe ndengo lingomba nzambe singeli jouer zo jouer te. Totika kozala ba fanatique. Totika kozala ba fanatique, tozala bikela moyo ba osala ata moi analyse ya likambo. Est-ce que sentiment ya église catholique ndé faisait la sentiment et tout congolais? Est-ce que l'église catholique soki elingi moto? Il faut mangomba nyoso elingae. Moto lokola cardinal Ambongo, il est un simple citoyen congolais comme ngai. Il n'est pas super congolais lokolé comme moto. Non. Azay moto, azay des cardinal, ya bango ba catholique, et ne ba musulman, et ne ba kimbangiste, et ne ba joviste, et ne ba nini tout ça là.
moto na bango ku omoni moto na bango kutu nani be indira ki bango na moto ya na catholique nini o catholique ya nani ta kombo nango ese ko kima non j'ai appris qu'on a kata catholique moi branche moko wana ya ambunga ko diriger te. Mais pourquoi c'est le mot église et bimisaka bato na nzela bato ba kufaka ba betaka bato ba masase non ezakate toko ko violer loi te église catholique eza nani na mboka oyo ba déconfiner ba église te mais ba ko mi côté de ba matinal. Mais avant l'église catholique était la population congolaise pas tambola tout le monde ba marche à la muka ba IDP c'est tambol donc catholique a accompagné car la population congolaise yo monaki yo moni marche congolais marche ba congolais tambol to moni marche IDP na la muka. Parce que Congolais autant bon appartenant IDP pour pas IDPS. IDPS à Kotambola, ceux qui va contester to candidat na bango moko, IDPS ko bimananzela. Ndenge la muka bimananzela. Pourquoi la muka bimananzela? La muka zo mananzela c'est la vérité des urnes. Élection qui na 2019. Tous en ba analyste, tous en vraiment bateau ya santo longo sentiment ba Congolais, tous en bateau. Bota musa bisuka mutonièrement bonne moto azu muto na ye ati yango singana kingo memango nzela to alingi non ezaka bongo te IDPS abeteli nanga maboko awa nanga défendre à défendre élection ba voix ya IDPS nanga keko défendre ngo tina cour constitutionnelle ce que ezali Ronsard Malonda te to kumisi crédibilité à Ronsard Malonda biso IDPS na 2019 to betelier maboko to bi a Ronsard Malonda vraiment na monamo continuer nanga balekisi ba élection na transparence ba pesi pouvoir esike elongo bani bato to rendre bango ba crédible na 2019 na 2020 bazu moto wana kaka oya défendre qui élect a défendre ba voix na biso na cour constitutionnelle poto zo bokondi biso IDPS élection eleki moto wana a gagné Tobi Minandia Tobi, bat mouton azali crédibilité. Mais on fait la cause en tête à Seni, azali crédibilité. Si comme moto yo to kumisa ki crédibilité en 2019. Le loto boye. Si ko elinge laksanine. Pona la muka ngana ko pesa la muka coup de chapeau. La muka azo déclaré la muka azo Ronsard Malonda nananga bazali bato oyo ba diriger élection ndenge longo banité. Peuple a fota ki ye nani ndeko na biso fayulu baso banga balobi ah mais bato ba dribbler biso élection en 2019 to moni sur Ronsard Malonda na tête à Seni na 2023 c'est que victimisation na biso et ko continue en 2023 moi muke la muke ko déclarer et ko bimanantia na kopesa bango moi mbote na bango ya malam mais IDP c'est ko bimanantia pour na contester nini à Ronsard Malonda va pas jouer dans hypocrisie c'est que zo la c'est que bazo qui pouvoir on illégal bazo kango illégalement c'est que batona parce que na ba crédibilité c'est que 2019 pe balonga ki te na maponomi et ils en a sens et ils en a sens à tamukete et les autres que congolais bazo balusé na porte na mabele yangwana bato CLC o ya catholique batambolelo baza besoin de transparence 2006 nomination 2019 nomination 2019 nomination souci na bango na 2023 batambola bango na 2023 batambola bato to pesa ki bango responsabilité 2006 banoma ki bango basaki nini malumalu atangi na bango babimina bango na basoki ba abeshuli soki banane bango tout nini génération moko ba pesa bango élection 2006 basala ini totika loenge est mboka na biso bato zo kufaka matin midi soir catholique et bimananja te banda pour contester ba pouvoir babi ke bango babundela état de droit nomination bato qui état de droit état de donner élection de voix majoritaire si comme ça que majorité est poni moto bino contestant sur base de quoi. Ça n'a pas de sens, c'est bon, si le peuple congolais n'a pas pour qu'il ne coupe inutilement. Babina vote ça n'a bon ba poner ressort pour bébé kaza un couple là-bas. Aza coupe banane. Coupe ya banto ba leka na 2017. Mais là bango micro tuna bango balingi nani. Mais là bango micro tuna bango balingi nani. Bango abi boyi bato ba leka ki nyoso 2019 balingi muto asika. Muto asika Ronsard Malonda à la présidence sénité. Il a défendre ma voix et Tshisekedi. Bon, bien catholique, c'est pour UDP, c'est vrai ou faux?
Pourtant, on a dit Kabila. Bah, créer moi structure, na bango mo boy 5 ans, ça le quoi Wardos na biso des arana comico. Et c'est une association. Tala, batika on se prendre pour les super congolais. Papa nanga ambongo. Oza cardinal. Bino basango ya catholique. Ceux qui vous en apportent comme un politicien, vous déclarez aux yeux de tout le monde que vous êtes un politicien. Pourquoi vous êtes la politique qui est en Zambala? Ça n'a pas de sens. Netinga imam, yebisanga, catholique, azana bato ba yoki la kaye. Bisobe ba mingape imam musulman, prédicateur de la nation. Nazana bato na simalanga ba yoki la anga. Supposons, je suis dans l'obité pour Ronsard Malonda. Supposons que nous pour Ronsard Malonda. Bango baza contre Ronsard Malonda. Nga église, bango église. Bango ba bimisi batunanzela pour nous contester. Na tête ya seni Ronsard cause la tête. Nga pe na bina bimisa le tombo que ba musulman, na bimisa bango nanzela tolingi parce que voix majoritaire et vota qui ebisa to créer. Si ce n'est pas makila congolais itanga. Ils ont la sensité. Bazo sala bozo bao bonzambe koko sala te na katikati ya mukili. Et bah c'est prendre ba super congolais, ba super congolais. Est-ce que mouton catholique a lingi il faut pas imposer en ba congolais? Non. Tu as le même peu d'égalité, on est tous des congolais. Tu as le même droit, tu as le même devoir. Bon c'est prendre le roi banane. Et puis ce catholique lobby était trouble na kati ya mboka. Ezakate nga Nako de la ville pour 41 jours. Narozo cardinal Fimbu mokonza ba musulman. Bosa ile rote Fimbu ya catholique ya ni ya ba groupe de Fimbu le bokete ya bandim na bino malamu. Nako beta bango Fimbu na banzamba balata ka wana. C'est-à-dire prédicateur de la nation pour na ba roman envisager politique. Ngai tant on a mis Jésus Azaki na 3 Jésus Azaki moto ya na 3 options. Top 3 fonctions. Ceux qui Jésus sont mes imitateurs. Ceux qui n'ont pas imité Jésus, il faut dans 3 options. Jésus est homme physique. Quand Jésus mangeait avec les gens, avec ses disciples, il était physique. Tant que Jésus a rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, Jésus a commis politique. Et tant que Jésus a tamboli le colo à maï, il y a politique. Aza physique, il y a physique et tambo likola mai. On a commis spirituel. Et le lengne moko nangai donc nazaka so ebete elinga masolo akindoki to beti. Masolo mboka to beti. Donc naza quand on a mis bien un prédicateur de la nation pour na kotia eloko nyonso na nzela. Tant catholique, naza contre catholique te bato abenga yanga na be monsieur le ki oh la catholique naza contre catholique te naza contre misala ya catholique ba congolais ba kufara na est ya mboka na biso bazo boma ba maman massacre bazo violer ba maman catholique abima na nzela moko ni pas déclarer communauté internationale boya bato bazo kufa na est à Congo ezaka Kabila bobimi na nzela nanga bobimi na nzela bobimi na nzela mais finalement boluka nini bote ande bandimi na bino malamo po bandimi na bino ne ba ke voter bango société civile l'état congolais peut si bino responsabilité pour organiser des élections si catholique azala ki wana ti vote mapono mezo salama mapono miesili ndeko na biso pasteur Sonika Futa lobby j'étais naza étonné ambongo azobima na couloir ya salle azoloba mena Ronsard Malonda na tête à Seni yebisanga rapport nini to kopesa na communauté internationale abinaza étonné donc c'est que rôle ya catholique ezali à coopérer na communauté internationale pour éviter ko nyoko la politique ya mboka toni finalement bango position na bango ezaka nini Kabila bango batutuka mabe bango boza ba super congolais te ma papa na ngai mitya na place na otake cardinal place mabe ezali teya tala sikoyo congolais fongoli misu ngala ko fongola congolais misu ce catholique a bimi musulman a bimi sikoyo tota to ke kufa biso tu na kadanzela toro kufa biso tu na nzaba ko beta biso masasi tota la guerre et guerre ba religion mais oui bon to sani comment catholique ko imposer ba religion asa nani catholique na mboko asa le même droit même devoir comme toute confession religieuse
Mais pourquoi se prendre devant ma Camounioso? Et ça n'a pas de sens. Majorité dans la population est belée. Quand c'est catholique, la majorité dans le groupe de réveil. Ah, on est tous na kata salo catholique ba combien? Tout na bango. Bango tout ba miracle na ba na kei ba catholique ba ça. Mais la provenance non. On parle pas de la provenance. Provenance na biso to na Jésus, to na Ismaël, na Isaac. To na catholique ta? Catholique est la provenance apôtre Paul. Paul Azanan, Paul a na nini. Les prédicateurs de la nation, Jésus-Christ, il y a 3 options, il y a politique, il y a spirituel, il y a charnel. Il y a des catholiques qui ont salairement commis politique pour nous la vérité. Déclarer clairement que c'est commis politique. Oui, Imam Moussa. Moussa, mon vice-ministre hydrocarbures. Aza Imam a déclaré après sa position. Aza moto à Cam, Aza moto à PPRD, kabiliste. Est-ce que l'on dit Imam? Rien à mosquée en terre makamou normal, mais la politique a soutenu la Kabila. Et ça normal. Mais comment fait-il? Bino ba catholique, beaucoup de politique, mais neti beaucoup de pour nous bomisa ba congolais. Est-ce que ça a un sens? Ça a un sens, hein? Balongo lanzamba ba ta casquette ya IDPS. Balongo lanzamba ba ta casquette ya Lamuka. Balongo lanzamba ta casquette ya FCC to bike. Sango ya zaka bo batika ko troubler congolais. Bazana bolingo ba congolais tin. Comme les bato bazo kufanga na kufisi ya mi na quartier nanga. Pona mama ba marche wana. Marche à l'obité, marche ya IDPS. On de kona biso député abima ki ba soubeli tala honorable. Nazara fier na honorable ona. Il est social. Mais makambo asalaki. Mais allez mpandini. Oyebi honorable te ya Kingabwa, ya Kilimete. Pas subla ki masuba Rosar Malonda, Fota Rosar. Je suis pas contrarié, mais ça l'a pas si. Mais honorable Anna, je sais bon avec sa grandeur à contestation. Grandeur à contestation là ça mitakana na TV. Ah, maman, tout ce sentiment. Tout ce sentiment. Jour Congolais, Bimananzela, jour Bomo, Nanga, Bimananzela. Na la casquette à partie, même na amuta partie, na la casquette na ngote. Na mana drapeau ya mboka. Na fandi na Égypte, na moni muhadarat ya ba égyptien, ba égyptien ba biminanzela, bazana ba parti politique. Ba sunnite na ba nani, mais égyptien biminanzela na drapeau mboka. Abimi na drapeau nini ta? Ah, batika ba sentiment. Mais ba ta société civile, société civile abima mona bango wapi? Volontaire. Ah, bon volontaire, bon commission société civile. Là, ta société civile peut bazar. Ah, maman nangai. Batika makambo wana. Peuple jour au téléma. Peuple faut téléma, jour et téléma. Mais loko déjà voix majoritaire et poni dans télémilani. Non, manangela pour na lukani. Et par rapport à Yawana, bata catholique, bon, bah, c'est une vérité. Et pourquoi l'église islam est à la cana? On a 4 comités, il y a une confession religieuse. Non, islam est allé, comment? Islam est allé. Catholique a aussi la vérité. Catholique a payé 50 000 téléphones dans la communauté internationale à superviser l'élection 2019. Tant que failli la Kekuna a preuve, après ça qui est? Abasango bakaboli 12 000 téléphones, tout est tiré bazu batina ba poche bateki balembo. Ni na mona banzamba batarane baza basien. Mona banzamba ba ni ngala sa so terre batundo leki batutu na obanga nzambe. Papa catholique, cardinal, oza cardinal ya catholique, oza cardinal ba congolais té. Tozo pesa ba respect en tant que mokambi ya lingomba moko boy songolo. Donc ceux qui ont dépassé ba limite, nga prodigateur de la nation na rotao pandi na mbandi. Na rotao pandi na mbandi. Teya zala na katikati. Zala au milieu du village ndenge balobaka. Oroza na tendance te. Oh, président Obimi Nzela. Obimi Nzela. Oh. Ils en a sens te. Bazo koufi sa bato pour rien. Ils en a bato comme bakoufi. Ndeko nanga Rossi Muking, ndeko na Rossi Muking. Akoufi pona makambo wana. Akoufi pona makambo wana. A parier bato comme bakoufi. Bato combien bakoufi pona makambo ba marche wana. Bata et puis yo catholique qui webi que toi Nicolo toi na mesure à distance. Respecter ma cambonine yo bimisi bato nanzela yo catholique ko bolé ba kashine.
yo muto banga nzambe obimi na nzela kabola bakashino ba se protéger contre maladie ala balata akabola asomi bakashina akaboli. Donc ce bino pe ozaki na kati ya communauté donc bino pe votaki. Oui bisote ba représentant légal na votaki na kati ya religion na bino pe votaki donc voter pour ressortir dans monde bango nde ba votaki biso nga vota nga zele kuna te si bino ba kati ya commission na kati ya religion na bino non kati ya religion na biso na cadre religion na cadre de religion moto moko nde avota qui représentant légal mais na ba dire non imam c'est comme si bino nde boza mpanza rosa ba dire na mais bon ça la mupandiaro ngai tunanga nini moninga ba musulman bandimaka premièrement na destin et puis bandimaka na voix majoritaire nzambe bina Coran atiu Allah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum nzambe boto sanzambe boto sanantoma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam boto sana bato ngai nzambe na pesi bango pouvoir likolo na bino mosana na biso ezai toke na ba élection tango ba konzi ba bimisi déjà élection fulani yebisangai nous devons écouter ça bango qui nana ni ngozo laksa ke représentant légal a voté qui Rosar Malonda et le que prouver ça mais ceux qui a voté qui est que yenda azui ba voix koleka baninga biso ba musulman toza simanai ndenge élection ele kaki faulu le contester ka élection est-ce que biso biso toza simanai to toza simanai nani toza la na sima ya ndeko oya gagner na maponomi pour ko respecter destin nzambi mais o etikali to ko swana nango loyalement un point bas yebisanga eza clair moto a gagné donc c'est un peu ça prédicateur de la nation to kono biso suka ko na kati mission na biso vous avez na ba vision politique. J'étais clair en disant je suis homme spirituel politique et physique. Nazana na ONG nanga Union des jeunes congolais au wapina lidaka ba orphelin ba nini tout ça là na ivra kandenge nangai nazara ba ambition politique na singara na nzambe apesa ngai gouverneur ya Kinshasa mais premièrement na singara na chef de la ville Papa Jantiningo Bila chapeau et belé respect apena Kinshasa pour 41 jours na diriger Kinshasa na komisa kino congolais so kino komi congolais au mona Congo et kinde moi taliboso l'église et après on changer biso makambo ngana zaka hypocrite tenga sona lingi mutu pe na défendre mutu wana biso ba mizima to zaka bongo peu importe ses défauts pour défendre tina suka mais so sali mabeto te ya banganzambe ndenge na sola kina papa Kabila na ebisi papa Kabila banganzambe papa Kabila bangi nzambe asalisi be élection alors qui m'a été en angai apesi beaucoup de place il est singeli ndemna so papa Tshisekedi banga nzambe na 2023 c'est sa belle élection ceux qui ont gagné alhamdulillah ceux qui ba ko gagner to pas ko za candidat alhamdulillah. Merci beaucoup le prédicateur de la nation abonnez sur Rossy News TV voilà tolanda qui prédicateur de la nation donc pas trop à commenter par rapport au prédicateur de la nation Otikoloba azaliana babi moté ya mboka yende actualité moté ya mboka c'était la voix de votre sœur servante Nicole Bokanga autrement dit NB à tous nos abonnés qui sont toujours là présents partagez nos émissions pour ça peut baninga mususu occasion ya kozala na actualité en temps réel quand on est dans le bas qu'il bosse la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je tiens là à saluer à tous nos abonnés qui sont toujours là présents. Quant à moi je vous laisse et à la prochaine numéro. Merci.